CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Avec satisfaction, nous avons le sentiment d'unité morale, estimé plus haut que tout, suite à vos actions loyales, nobles et courageuses pour la République démocratique du Congo. Prière de vous aider pour prendre le brevet. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Nous sommes en direct de Congo Gold Télévision. Ouais, Michel Mayabou. Vraiment, merci Mina Baboyo Nabiso ya Congo Gold Télévision pour la fidélité Nabino. On va continuer toujours couper cette épisode à Congo Gold Télévision. Dès qu'à Beaumont, à Onaza, juste na Bandal, précisément devant l'église ACK ya Bandal. Donc, on est tous à Wana ACK Toye vraiment. Équipe Mba Congo Gold Télévision. Tu es là. Comment, après avoir avec nous na la prison, comment c'est lelo et ça que c'est passé il y a ensemble ngana bino vraiment to kota na kati kuna to tana lo lengeni ni kilti lelo et ça que c'est passé na kati kuna c'est parti.
va devoir, avec tout le respect que nous vous devons son éminence, prière de vous aider pour prendre le brevet. La vice-présidente, Madame Nicole, a expliqué au diplôme d'honneur. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est l'association de presse en ligne du Congo, appelle-toi en cible. Donc, Toye, Kota, Papa Évêque, nous avons la surprise Moko essayé de sa papa évêque par rapport à la lutte de combat au Yatanako. Je crois que je vais laisser la parole à notre porte-parole de l'association au nom de Dani Ilunga. Merci beaucoup. Bonjour Église de Dieu. Chère éminence, évêque Pascal Mukuna. Nous, l'association des princes en ligne du Congo, APECO en sigle, avons résolu ce jour de faire une pierre de coups. Primo,
Avec satisfaction, nous avons le sentiment d'unité morale, estimé plus haut que tout, suite à vos actions loyales, nobles et courageuses pour la République démocratique du Congo. Terre nous léguée par nos ancêtres pour votre combat de veille patriotique. De l'humiliation à l'élévation, dit-on. Nous venions vers vous en ce jour pour vous décerner ces diplômes de mérite, accompagnés d'un présent digne des efforts, des sacrifices, des compassions et des bonnes foi que vous avez manifestés dans cette lutte, se référant aux peines, aux manipulations et instrumentalisations politiques des uns et des autres, cherchant à vous nuire et à déstabiliser l'Église de Dieu. L'homme n'est le maître ni de sa vie, ni de sa mort. Toutes les bonnes personnes peuvent offrir à leurs concitoyens leurs efforts pour diminuer les souffrances humaines et offrir à Dieu leur foi invisible dans l'accroissement de la liberté. Et disons merci à Jéhovah pour votre libération. Secondo, de par notre expertise et notre audience en tant que professionnels de médias en ligne que nous sommes, vous demandons son éminence, évêque Pascal Mukuna, convention nous octroyant l'exclusivité de la couverture de toutes vos sorties médiatiques. De ce fait, tout en réitérant notre demande de ce partenariat que nous vous demandons, en espérant une suite favorable de votre part, et vous remercie de votre accueil chaleureux au sein de votre Église, car la justice élève une nation. Pour prouver à l'Église de Dieu que l'évêque Pascal Mukuna n'était pas seulement pour le Baluba, n'était pas seulement pour les Baswahili, mais pour prouver cette unité nationale qui nous a été léguée. Et en tant que serviteur de Dieu, je vais argumenter en quatre langues nationales, en commençant par le Kikongo. Bampangi na beto nyonso ya Bandundu, ya Bakongo, mbote na benu. Bampangi na mo nyonso ya Idiofa, ya Kikwit, ya Mwanda, ya Matadi, mbote na beno. Kesekele mingi na baina nyonso ya memo na betu kilumba bubu kati na église na benu. Yoke ntaka ver, betu puissant kumona évêque Pascal Mukuna sambu na guerre na combat ya yandi kunwana sana bwala na betu Congo. Tamusha bamotelezi ya wa ASECA lelo titukuji patinena et puis titukujishala mu histoire wadi tumale kijako vetu bakamona kamba vetu ba journaliste vetu benampata vetu batu babena malu abia kula vetu kayetu tutibamona mushindu utibatenesha usali wanzambi avec Pascal Mukuna lelo mukati ketu tulisanka jambuni Victoire Santilelu kulomwesha diplôme de mérite iporte wenda wakomba mwenu kulonga na wepe patriotique. Et le vice-président de la PECO, au nom de Dimitri, on a donné ce
merci. Ma journaliste en ligne, la ONG de Kakin Bosso, la mokili va te donner, le bacamolo va y bien, c'est tout ce que nous avons fait. Les Marseillais Monument, les pays et ce qui nous voyait le cancer vivant, de reconnaître le combat social pour la femme de la vie. Pour la femme de la vie, ainsi que nos individeurs Nangaï, la combat. Alors, madame Paul, merci beaucoup. Je vous salue et salut pour ceux qui sont ma casse. Il y a pour ça le combat pour les calcins. Deuxième phase et vous allez beaucoup plus très dangereux. La nouvelle que le reste de nos jours, le reste de nos jours, il y a beaucoup de yassé, dans le combat pour la paix au Congo. Jusqu'à ce que nous avons la liberté totale. Nous pouvons pas se communauté, au contraire, le combat est une fois 10. Donc, nous avons tunaka ba collègue na yo bakanganga me bakotisanga te. Ah oui, parce que ndenge zaona biso pe toza o eza état de droit. État de droit babanga te. Yango siko yango ye fiancé nango yayo oyo ozuna opara Pascal Mukuna moi tabolingo moi ndambo za kité o kapasa moi fiancé yo baki moi bizela fiancé na yo te oko défendre moi fiancé. Maman, zela na expliquer yo. Soko zali na semence diabolique. Bazo utiliser yo pour kende obebisa lokuma basali na Nzambe. Bango bavano kanisa keno bazo bebisa nzoka bazo tombola évêque. Bopona nini ko mami tibola bebisa ki oyo yo moko réputation ta ponika évêque Mukuna. Ah maman, est-ce que ngana bano sambela sona aseka? Ngana bano sambela na aseka te ngana longwa aseka depuis 2012 na kenda à cause ya keno mami tibola na papa moko boye que son âme repose en paix. Oh azolo ba soit disant mobali obabota na ye. Papa Wakacha si je me trompe. Papa Kantia. Papa Kacha. Bon, na bolingo na bango ngai nazalaki victime ao na kotelema na serte na kotelema na mutu te soki na telemi edeni yo tokobenga no na église. Bon, na mona bongo na longa na église. Mais tant na yeko yoka ke ser oyo makamune ya mabe azo continuer nango bake ko pesa embon parce que na yebisaki mokili ke no o ezali ke no ba pesa ki mbongo kanyaka ezali kamwa kanyaka mama oh est-ce que ngana avec zelana biso ba pesi trophée na boy avec na biso banga kate biso bana na eto soutenir jusqu'à fin bato FCC ba pesa ke kanyaka na ko yebiso ke no au moni jour ba ke na jugement jour avec ke no se présenter matete avec ke ndaka 11h akendaka 11h mais eyeko sala ke no bakoma mami ayeko ko bimerre ayeko bima 17h mami azalaka akendaka na chambre
et na hôtel du fleuve Congo na chambre 66 et 68. Maman, moi je suis marié. Naza marié, moi si nanga yewana. Vero yaka. Takabo. Nana moi ça ya bien yeyo moi si. Comprendre wana moi si ex ya ndeko mamiti bola pour vous dire que a sona boule na yeke. Bon déjà moi si na bala naza na moi si nanga yeyo. Le ba ye balinga ke kaka. Ba maître ya évêque bazolinga ye na yebisaki bango ke Chibola akosuka abanda osenga mama o ezali état de droit et puis yo Thierry Kambundi mama atikanga na lakisa ye oza journaliste munene il faut biloko zolo il faut oye bango hein évêque alobaka bongo te ndenge bino bolobaka ke no alobaka ke merci chef de l'état alobaki merci chef de l'état pona état de droit. Alors, que chef de l'État a sali que non, à côté de l'État, chef de l'État a dit que justice est ça la moussala nango. Mais si quoi évêque n'engazana, azala qui na problème te à longi et tumba. Yangwana bi. Mais chéri Kambundi azolo que non, oh soit qui évêque alobaka bongo ayoka kate. Il fallait vérifier aye belokwan. Na lingana répliquer mais ndenge na kutani aye boye. Il faut na lobela ye. Non, et là on a oloba. Ezaka nzamba zolokum parce que ye abimisi père na biso nzamba zolokum na osenga bino bato media bo memele ba mituna misusu ya salitete pourtant o yazaki na prison biso to akoyoka pasi biso moko donc boye bo pesi prix bo memele ba mituna misusu ya mabete nzamba zolokum nzambe papa mola bino ninge bokanisi père na biso donc omoni biso balabalo ya mavungu tobandi ko fréquenter ango soko ma kanisanga eza malamu na ba 1900 kingandi wana temple na netongamite saki mwa mir moko mokuse fulu moko ezaka wana alors na kolinga te ke lelo carrière père na ngai be baka boye na kumisi nzambe merci ndenga bimisi Esengo te. Nzamba pamula bini. Une petite question pour les diasporas qui vous écoutent. Quel est votre mot par rapport à tous ceux qui vous écoutent, qui vous entendent maintenant là? Mais est-ce que vous avez une diaspora dans le donc ngana diaspora dans le parce qu'il y a de ces diasporas qui parlaient déjà en mal, mais nous voudrons un peu éloigner cette incertitude dans les têtes de ceux qui nous écoutent en ce moment. Non, na mokili, na repesa otoli. Na mokili kolukate o mettre batunion sont d'accord. Même Jésus a tia batunion sont d'accord te. Na vie et ça va bien, osala mo batu balingaka yo, na ba balingaka yo te. Ça fait la beauté de la vie. Mais père na biso za mutu munene bana diaspora nzamba pambola bino pambola pe biso. Donc ngape na za diaspora na ndenge na ngai. Merci beaucoup. Merci nzamba. Merci beaucoup. Merci mingi na bino na yebi ki bozaki belé mingi vraiment ya kolanda biso en direct ya Congo Gold Télévision vraiment bon le lenge kani kilt vraiment et c'est passé kuna na kat bon ndenge vraiment après avoir avec Pascal Moukna kobima na prison bon moni ndenge nini ba ekopese ba trophée ONG o eleka ki na ekopese trophée pe suka ikana ONG c'est qui na association ya ba journaliste nyonso tout ba journaliste nyonso ya presse en ligne o en cycle to benga na kombo ya na mkusi to benga na kombo ya appel ko presse pe bazaki wana pona ko soutenir avec Pascal Moukna ba pesier diplôme de mérite na ye plutôt na portrait c'est lié comme cadeau mais na portrait ne loroni et attiré nga pe loroni ça nga passe mingi na teni o ba peselier teni ya prison moni ndeni avec Pascal Moukna azala ki vraiment l'air amoni teni ya prison na pe église mobimba ya seka ndenge ni bazaki pe na suka na ona kobima na bokuna kona kobima na biso bo tsuko yo ka ndenge nini ndeko mobali oyo ex-fiancé na ye Mami Chibola azalaki vraiment azana base ya kokangama ya pasteur na biso avec Pascal Moukna bokinde ni na lobby nga vraiment na lobara télévision et radio té omoni radio to na ba voice to yo kato kaka voix peut-être mutu super kozala na azolo baneka azu voix mutu moko azolo ba mais bilili nde laksara nyonso to vraiment bokinde nini ndeko na biso mobali a lobby vraiment c'est plein de moyoki nyonso to oye abimisi donc na bande ko nyonso to o bozola na biso partout dans le monde nebi ke bozu ba réponse tamino par rapport à ba question nyonso bozali ko poser biso kina o bino bozali ko se poser
na événement oyo eyaki eningisaki monde entier oyo mpe eningisaki bachrétien nyonso surtout partout dans le monde penza bomoni vraiment baréponse nyonso ozwi baréponse na bino vraiment babi rester toujours branché sur Congo Gold Télévision bambote mingi na Michel Mbayabo vraiment bambote na mingi na bosani te maman chérie maman Emi Kem en direct ya Canada. Madongo mala patron na motema ya fiot singo maman CC babi santa to motombole restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision. C'est parti. Merci mingi na bino na bi ki bozaki belé mingi vraiment ya kolanda biso en direct ya Congo Gold Télévision vraiment bon lolenge nini lolenge kani kilti vraiment et c'est passé kuna na kat puis bon nini vraiment après avoir avec Pascal Moukna kobima na prison bon moni ndenge nini ba ekopese ba trophée ONG o eleka ki on ekopese trophée pe suka ikana ONG c'est na association ya ba journaliste nyonso tout ba journaliste nyonso ya presse en ligne o en cycle to benga na kombo ya na mukisi to benga na kombo ya appel ko presse pe bazaki wana pona ko soutenir avec Pascal Moukna ba pesier diplôme de mérite na ye plutôt na portrait baseli comme cadeau mais na portrait ne loroni et attiré nga pe loroni ça nga passe mingi na teni o ba peseli teni ya prison momoni ndeni avec Pascal Moukuna azalaki vraiment leur amoni teni ya prison na pe église mobimba ya seka ndenge ni bazaki pe na suka na ona kobima na bokuna kona kobima na biso bo tsuko yo ndenge nini ndeko mobali oyo ex-fiancé na ye Mami Chibola azalaki vraiment azana base ya kokangama ya pasteur na biso avec Pascal Moukuna boki ndeni na lobi nga vraiment na lobara télévision et radio te omoni radio to na ba voice to yo kato kaka voix peut-être mutu super ko zalana azolo banika azui voix mutu moko azolo ba mais bilili nde laksara nyonso to vraiment boki ndeni ni ndeko na biso mobali alobi vraiment c'est plein de moyo ki nyonso to oye abimisi donc na bande ko nyonso to o bozola na biso partout dans le monde nebi ki bozui ba réponse tamino par rapport à ba question nyonso bozali ko poser biso kina o bino bozali ko se poser na événement oyo eyaki eningisaki monde entier oyo mpe eningisaki bachrétien nyonso surtout partout dans le monde penza bomoni vraiment baréponse nyonso ozwi baréponse na bino vraiment babi rester toujours branché sur Congo Gold Télévision bambote mingi na Michel Mbayabo vraiment bambote na mingi na bosani te maman chérie maman Emi Kem en direct ya Canada. Madongo mala patron na motema ya fiot singo maman CC babi santa to motombole restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision. C'est parti. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mbayabo CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse. CGTV,